comme d'habitude, biso bandaka na kopesa mbote wani lakisi shalom ndenge balobaka na banani mosusu na langue arabe balobaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kimia ya nzambe mawa ya nzambe na mapamboli na eza likolo na bino nyonso. Awa toza esika ya matanga ya tati na biso grande série ya papa na biso kombo na ye biso benga tanti Beya ye nde akufaki na esika oyo nde matanga ezali mingi ya koloba eza te. Tozali na susi mpona ye kokufa na epai na biso na mpanga na biso bamusulma tozalaka soki moto akufi tozwaka mwa lokola hasard te, mais epai na biso ezala lokola conseil, eza lokola leson komona ke un jour biso mpe tokokufa tokotika mokili ndenge oyo ye atiki deja. Sikoyo ekosenga na biso nini biso baoyo totikali komibongisa na ndenge ya malamu oke na nsima ya kotika mokili oyo nzambe ayamba biso atia biso na esika ya malamu. Tosengi na famille nyonso courage ezala, regret ezali, souci ezali, me nyonso totika na maboko ya nzambe. Ye moko ayebi ndenge oyo ye asalaka makambo na ye na kati na buku na nzambe. Pamba buku na ye alobi molimo nyonso osala 1000 ans, osala 2000 ans ou osala combien de années awa na mokili, même osali combien des années okotika mokili na ye na ntango oyo ye moko nzambe abongisi. Donc molimo nyonso ekokoteliwa na nsima na yango bokorendre compte ya makambo oyo osalaki na vie ofele oyo ozwaki na mokili oyo nzambe asilaki kopesa bino lokola kado. Nde senge komilengele kopasa mpe ke un jour bino mpe bokotika mokili ndenge oyo tantine mpe deja atiki, nde bosala makambo ya malamu po esalisa bino nzambe ayamba bino. Nde yango wana ya moke ya koloba yango wana courage ezala na famille, bato nyonso baza na susi, mais tokoki kosala autrement te sauf koremercie nzambe, kozosala lokumu epai na ye. Ye nde ayebi oyo ye asalaka, toutaka epai na ye, epai na ye nde tokozonga, ye nde apesaka, ye nde azwaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude biso tosisaka na koloba